mais pour ça, moi, c'est ma question, et ça dit plus, il y a la propose dans la tête, on peut dans le ça va poste, on va faire ça, c'est la télévision, la pompe à papier, mais il y a fait sauver, la propose ça sur un mot qui est là, mon frère jamais là, maman, la langue, parce que moi, la créé votre ali, d'accord, il y avait une possibilité, la possibilité, la cinéma, on est ensemble, la propose ça directement, donc il est maman, la propose, bon, mon amour, Mbote maman la mbote makasi sango za ebele santé za ki makasi parce que tourner la moni na siège na moni on a stipé vraiment ko moi mboka qui m'a directement l'actualité jour pour jour comme 4 ans déjà depuis Etienne Tshisekedi tata na biso asili kotika biso depuis asili kokende na mboka tata tokoka tozomwa maloba par rapport ya depuis asili kokufa eloko nini oyo tika na mutu pona ye vis-à-vis ya 4 ans oyo asili kosa moni papa Tshisekedi asa papa moko azalaki vraiment modèle azali mutu oyo asali liti ya komba ndenge moko na lumumba. Bon, au moni ba principe naie elaki malam ko etindaka na landa. Azali mutu oyo alekisi presque vie naie na combat. Andimi ba ne ba sana exil, moi c'est dans exil. Andimi kwa kana mapona mboka oyo Congo à l'époque Mobutu le Zaïre. Aza vraiment mutu moko azalaki modèle. Donc alakisi biso combat. Siko soko lobi pourquoi na landa kai. Alakisa biso combat ya démocratie. Alakisi biso état de droit. Alakisi biso ne toko sala ville morte. Alakisi biso ne ni toko kolongola mukonzi. Donc babilo kona nyonso alongoli alakisi biso for même père. Tolongola bobangi. Pokala époque Mobutu atoko solo la boko bango bi ba sirete ba saliawa ba ko kanganga mais papa Tshisekedi d'ailleurs la sabi soke tolo mo bobangi to buna pona mboka papa wana zalaki modèle maman na ko yebisa yo apesa biso courage alobi soko moni Kabila kangela ngaye bo betela ngaye boyela ngaye abiso ko moni sodo azateti kotati na ka bete devant moi sinai. Donc et là qui va plus long comme on a la que na etumba démocratie faut le mola bubangi yango biso la MLP to bunir la démocratie to ba c'est la lutte libère sans sacrifice pas de changement yango modèle loin tout ça ba lumbiste to ba ba tisekediste mais tout le monde est mieux parti mais des gens qui kuna tout le monde qui est laissé les cas qui est pour moment par rapport ici oui cérémonie les cas qui malam na mon pays nazala qui la prison ndenge ezalaki invité ba il nefer comme il peut attendre mon consambo c'est aye merci et bandi malamu makambo nyonso il est qui vraiment malamu donc mon consambo kaye secrétaire président ya IDPS à lobby moi na paix à mon consambo ka à l'état qui peut à lobby manifestation les cas qui malamu les cas qui toko tout le monde va militant tout le monde va partir mais à koka mo le ka mo sekinga la mona qui présence au lengankoy. Donc la monnaie c'est comme que papa on est encore azabato bazanga soni exactement le seul papa Tshisekedi à lamuki angako na papa on est encore personne azalaki po bato lelo ba bebi ce qui le kumu ya papa Tshisekedi oh maki papa Tshisekedi a continué mabele na regret na ba comportement ba s'affichaki là tousaki na rassemblement au mona ki bato ba traire biso ba keneki pa kanambe ezalaki lokola hôtel ezalaki papa na biso nani olenga nkoi donc olenga nkoi mtamemaki bato ce qui va s'agir de principe vraiment que au papa Tshisekedi na lingaki mais lelo pe ba ngeko za la honorer mais tala ndenge après manifestation bato mususu ba ko sala makasi pour balanda bango mais on nga na mona ki étrange on nga mona vivre na mona ki vraiment force du progrès na moni ba membre IDPS ba ko la honorable Franck Diongo ba ko kumisa mais avant na se obeke ake mutu asuka pour donc moyen alta molezate et c'est là que vraiment on est tout monde habiter la moto atika na idéologie à papa muto moni ma ke oh papa tikela biso eye kaka Franck Diongo donc ba misusu ba côté na ka côté ba zalaki pour la soni pour ba misusu pe ba wolola ki bango vérité faut ça là misusu pe ba belela ba muto misusu ndoki ye ba yebi ba moko donc ezalaki soni comment on a vraiment bateau ba zalaki contre lelo omoni ke nzamba ya juste maman omoni na mokilo balobi nyonso sala maka ya na volonté nzambi awa ba pimela ka Félix premier ministre mais le président le Félix a commis président de la République collégation premier ministre mais le bino kaka wana bokomi kokumba melaye tant mo konzambo kaye ali batelini okomona loko wana donc toute autorité vient de Dieu bokonzi wa mutu bakanga kango to kangi yango mais ce qui nous a balaki tane ya litana yi
Donc on a les lots et Sony comment on a BBC va trahir papa Tshisekedi va trahir rassemblement na boka mon akamo qui va yé papa pe le lot à côté qui m'a belé papa qui est pe na regret il y a comportement oh va ficha qui et c'est là qui est OK na rassemblement na papa Tshisekedi la sala qui on peut asangisa biso nous to na bomoko mais na carte de rassemblement ça na bateau pe ba qui qui va trahir qui mais au moins la présence na bomoko ceux qui montent à Koufi déjà Koufi Botoko sana yango to beta makambo susu to ça dans pas même si tout le monde normalement ici pour y apprendre la société de quand on a par rapport à prochaine maman nanga sifura na yebisaka yo mboka oyo ndeko Kanambe Hippolyte alias Kabila atiaka biso na mitambo atiaka biso mitambo mitano ya liboso atiaka biso tambo moma atiaka biso Janine Mabundu atiaka biso oyo komona ngaza Rosa Malonda enani komona ngana oya seni nani te oyo toto alekwa koti ayi na seni Rosa Malonda alo biso Rosa Malonda ajoli biso lisusu donc atiaka biso ba piège o atiaka biso papa susu Luamba donc on a 5 pièges atiaka biso pour moka et progresser mais les autres sepeli ya trop ndenge le gouvernement na ko ya gouvernement ezali victoire ya motote mais ali victoire ba congolais parce que le biso to lingi mboka etambola ndenge mama mboka etambolaka ezete mboka etambola la dictature etambola neti ba misusu bakomela ko la mboko ya bango nde ba héritiango yango moni lelo échec ya FCC na PPRD parce que bakanisa la constitution basala un avantage na bango or que yango moko lelo ekwesi bango donc okwesa ya gouvernement eza bien mais papa na biso eloko moko na regretter azama akena soni or que papa soki mutu oyo na bwanya ali a démissionné na bien avant kasoka démissionné depuis décembre au moins tanga ko kende mona ondere tala mutu ko lunda bululu Mobutu est grand dictateur. Mais nous d'abord nous l'anime qui a démissionné à l'époque à Mobutu. Mais le long mot au monde que Félix est un dictateur, est un démocrate. Mais comme nous avons démissionné au monde en passe. Il faut qu'il y ait la force. Donc nous avons la force. Ce qui peut passer à la mention qui. Ce qui peut rentrer l'Assemblée nationale peut s'arrêter. Aligner à l'omboité. Na souka yoka discours na l'okuta. Oh non, na c'est pas livre vraiment mon konzamboka. Boye. Donc ouais mon basson. Ah, kosi. Dans papa na sa papa l'okuta. Akeye mo pétition salama qui rien olomba. Yemba ngomba ngwa ke pas Kabila. So ke pas Kanambe kuna ba solo ba so motoro la ye Kanambe sa lo kwa mwana iti. Mais yo injection la moto à ça va beaucoup consulter au moins que bakita kala be maman nanga donc ezali soni comme on a âge ya bongo batata ya bongo pépé asa déjà pépé quand même on va ko katela lo soka paroli yombo na mutu a parole peuple comme on la comme jeune asa jeune 78 ans d'âge et c'est belé il faut un exemple pour dans 78 ans d'âge et yani âge biso na africain to comme na bwania yango mona kasoke na mboka ba ke so mpaka moko boye mpaka na ndo côté habiter la biso tambola ka boye mais oya biso même tata H atali ki professeur yango to bengani na banzete donc prochain gouvernement et kozala malamu ba ko tia bato bazana bwanya to lingi bato ya lokoso te parce que mboka lelo ekufi pona bato lokoso mboka lelo ekufi pona bato ya kaniaka mboka ekufi lelo pona bato ya égoïsme lelo to kolinga mboka etambola malamu ekotambola na bato baza sembo liboso et ça te que moto nyonso ya rabo non il faut réduire ba ministère fait kita denga na 64 et kita na 32 au monde quand même ba ministère nous sous le faut sangisa moi mi balé mi sato batie bato baza sembo pour justice n'est la siko makasi au monde politique congolais mingi ba boyende ko salela ba makungu mais ba boyende ko salela peuple té ceux qui va salela ka peuple mais les lobby sous za boité ya moto ko yebisa bango ke ba o pe ba yé na ba o pe ba sali donc ba ki na bosembo mboka ndi ko tambo. Même que si tout le monde fait plus de 60 sénateurs, bah, si vous signez une pétition contre Alexis Tamboula, de éviter ce qui va cameroun de mais pétition les amis Bali, bah signer les pétitions, na moulette mususu va signer la PG, faut pas s'embisser dans le mouvement. Si on a son gisa oh wapi, ouais la pétition, dans un temps la pétition. Au moins il papa na tamu mwamba, atikali piste suka oya kanamba tikila ki atikali. Pour batonyoso balongwe. Tomoni Rosa Malonda akwei tomoni Janine Mabunde akwei tomoni Ilunkamba akwei
tomoni nani donc bango nyonso wana bakwei yango siko comme yatika lipisa suka il faut alongwa po yatika omoni mbuma lidesu moko soko tie lilala moko epola efali na kati ya bamalala nyonso ekopolisa bamalala parce que bango baza baidole baza bato oyo bazwa comportement ya badictateur baza lokola bato oyo bafandaka na liste fait lokola bato badescendant mikono nyonso nayebi te mpona omoni lisanga ya FCC lisanga moko bato bakomprendre yango eza bato bakonda na bamonde ya métaphysique bamonde ya kabbalistique ya bamonde magique mpo oyo bango faut comprendre comment batata ya bongo bakocomprendre te kadira ti lelo adictaka bango yango il faut papa na tolongola ye nango papa na il faut alongola ye moko déjà yebi ke kalamik te donc soki kaka vacances parlementaires esili na retour kaka boya rentré ya parlement yebaka moto ya liboso ye mais kutu na ndimi mpe te est-ce que akozonga lisusu mpo ndenge azali wana basaleli déjà mokanda oyo babengisi ye na leta kuna elobi ke il faut basambisa ye mpo na misolo ebimaki na assemblée na sénat donc omoni na yebisaki bino ke batata na batambo mwamba baza bamiyibi bango bayelaka ne pouvoir te tala moto obike mboka na biso loko ekoma bato mboka oyo na pouvoir ya kanaberi mboka moko boye ya badictateur mboka moko ezanga soni moto kola ye abanga te moto aboma bato na avion okomba moto asali rébellion mpe botuye botie président ya sénat est-ce que batalaka nanu biographie ya motu donc tatala auti na dictature ya mobutu aye lisusu abomi bato alekana bazwi lisusu atie ministre ya justice même temps aza criminel donc alongo na justice lelo akiti aye comme sénateur mais même temps comme président ya sénat mais moto asali bamabe mingi asanga mawa mpo soki otali nini biographie na ye presque mingi asala ya mabe ata ntango azali na mobutu ayiba donc ye moyibi nde bandi lelo te donc eza moyibi ya kala donc ndenge babimisi ye bongo justice il faut basambisa ye balandela yango bayeba mbongo omoni lelo ya mama jani mabundi otaki akimi ti akimi mpo ayebi ke ayibeki mbongo ya misolo ya leta ndenge atie na dubai wana na ndimi te jani mabundi akozonga lisusu mpona nini mboka oyo lelo so tozwi na mosolo ya mboka eza na bamabenga na bango eza na baposhi na bango soki lelo bakangi bango batuka bambongo wana nyonso okomonaka meme mboka ekoavance mais mboka ekoavance ndenge nini il faut donc rigueur ezala justice ezala moto nyonso oyo akosala mabe oyo akobuka abebisi il faut justice attendre ye sikoyo na ngonga oyo tokoloba il faut ndenge ezali boye tomata tokita il faut basambisa ye ezala lokola baprocès mosusu tokomokende te mpo tokomomona lisusu ke o kamere akotisi boye akomi detention babimisa ye mais yango nalobi te mais mboka kotambola nde nini bato il faut bazala na discipline bakodiscipline bato ndenge boto ayibi mosolo ya leta ke yayema akozwa te kamere mwana yebisi yo ndeko na ngai akozwa yango te na ndimi te ndeko na ngai kamere akozwa yango parce ke kamere akende na instance nyonso asuki déjà omoni ndenge asuki yango na koyebisa yo ke mboka na biso fo tozala na rigueur parce ke bato mingi baza mitema mabe mboka oyo ekotambola soki lelo justice eza makasi tala lelo ndenge kamere oyo tokoloba lelo kamere soki abimi bayebake mobulu ekobima na kati ya mboka pour les gens, comment il y a des gens qui ont été mais on il vient à contre système à Salaki, dans le système à Mambo. Donc, motonioso, il faut justice à l'écolo à moto. Si justice à l'écolo à moto, tu causes quand même bien. Mais ce qui est biso, tout ça l'écolo à justice. Au moins, il y a un moment où il faut récupérer ça là. Et que c'est vraiment la justice. Tout le monde est président de la République. Alors, Mboka etombo maka na libeko batiango partout babande tout le monde a panneau batiango partout si qu'il faut justice là il faut appliquer yango justice ça la pour la pauvre mais ça la pour la moto nyonso ce que justice pour la moto nyonso ça va bien na ebisaka bato tata na tambu mwamba asa moto moko azali moins sérieux ta ndenge mona moi sona sifali kaka ale kaka tango nyonso o tata o achanga sema botanga mwana comment yoso na mbongo ebele mo o kozwa responsabilité ya mwana moko te mais ngala bi muda ko responsabilité ya mwana moko te et bon ya peuple congolais ko kozwa donc on mona que
Kanambe asalaki politique moko ya mboka ya monaka mboko eza ya tata na tikelaka ye biso to ka esclave Kanambe siko ajoba po ya sa berger batambo mamba basa ba brebi na ye donc ba brebi na ye batambo mamba biso na ba matiti na bango po ba liaka biso donc yango moni mboko po etambola na sepeli vraiment ndenge siko moko komokini malamu to kosenga vraiment na justice et ça la musala na ngo pour na concernant papa tambo mamba tata wana za moins sérieux tata na loso wana kota bolo tata wana po yenda ka ministre justice na mona ka ndenge wana na mouvement na nga totelemi kota galerie la fleur ngai honorable frère ndio na 15 combattants aye wana ko la na mouvement aotama na compresseur moi muke soki na conseil ya ko tele na plateau na lobanai amona nga boui akola na mouvement na biso wana présidence ko basana Denis c'est ça na kati ya nini ya biso donc asa papa moko boy na complicité on so kale fo banai ko sala tamu momba salaki bato banai ko buma bato bato wana pe ba ko famille na bango il faut bala sa bato côté bakenda. Donc il faut malamu justice il faut ça likolo wana ko sala vraiment malamu mais précisément ça que au moins là on voit avec ce poste de monter par rapport à le rôle la zone c'est une poste alors il y a des gens qui vont dire ici comme ça disque là votre santé donc ils à la carte on a bango ka ba c'est la carte on m'a mis mikolo bazo sikela ba yango na nina ebisa yo boy bato mosusu ba okatsa mboka oyo ezalaki ya bango bato mosusu lokola baza ba umbu na bango. Or que mboka oyo eza ya biso nyonso ba congolais. Donc il faut pas tout katsa au moins lelo to ba lelo soki mutu wana sa est-ce que mboka yo tambola mais pour la nini non ba le système wana ezala ki système o mingi ya Kanambe o basala ki soki mutu alongola ayi ministre wa alongwe okomola batu musu ba travailler ki na ndeko na biso banda na 2001 mais a eu plus de 5 ministères attends le poste de ministre moins de 5 fois plus de 5 fois donc ezala raté kasi pour la nini po bazoka ngo ya bango donc bazoka mboka o en otage ba bloquer kamboka donc mais sikoyo eloko wana ezalité ba ministre nyonso basalaki to nido mona ba moté eloko to kosenga na président de la république na yebi président la nakangai na basenga vraiment batia bato yo nanu basalité bato pour le loso to le ba bike bato ba kufi donc ba je peux ressentir comme l'université ba ko ki classe ba ke pour longtemps et ça ba ministre nyonso ba faculté nyonso 100 000 na mbokolo presque chaque année bané wana nyonso bato ba ko ba diplôme na bango ba osala ba doctorat na bango ba ko bima ba professeur et ba petit muscle ba ko ba professeur ba ça ba professeur en droit donc to ça ba capacité na biloko nyonso pour to sala yango mais si ko senga nini il faut ba ko senga moi parce que ba lingi bato ya kala mais bato ya kala pe ba sali ba tamboli sembo ba sali ba on peut passer l'expérience mais ba o milité par exemple au jeu biso le Tibouchab au jeu biso Shadai au jeu biso Arimofa au jeu net Arimofa a outil ambassadeur aller dans mboka ko na France ti akini akomi na poste ministre intérieur donc moto moko akoto de atako to babiko ko mbongo likolo ya mbongo donc ezaki vraiment pas si ya moto osenga sikoyo ba zo pe bato o belé basana bwana ba o pe ba salité ba oyo c'est fait na bango ko sala malamu ba il faut la ne la rappel casser judiciaire à moto batala moto asala nini alekaka ndenge nini akoma ndenge nini esate ko su moto mo aki moyibi bakanga déjà na makama ki moyibi mais bo su lisusu ozongisi ki wona ko sala bongo te tout ma makamo za malamu makamo ke malamu omoni pe mboko asila ki tuko ya sera no amamuna omoni asila na ebisaki yo mama na ngai Sephora politique congolaise politique à mabumu moto asali la Congo na sembo basa mingi te na ebiso na biso ko na bi tangu balobi ke ba kene 5 on aura le fond on va abiso ko ken 5 na yebi ndeko Kabila dribla rabatu mais bato basala nini ba welela ki ko kene po ba ka otala intérêt personnel ba welela ki ba mabumu na bango suka sala ki partage au pouvoir bakaboli gato na bango moto na moto je teni na ye papa na so le limune na lisanga bongama a tu peux partir na ye bolenga nkoi ba kunji ba tu partir na bango mais lelo to ko ba bo et ça on m'a même savoir les to saka mission ou bien to les grands attendu il faut de la précaution pour école comme même et comme ko so là des fois on est la salle quand de la biso na ni Peter à ça des fois du mémoire donc à ressemble ça makambo on l'a pas na biso la mususu o ali bomone comme na nani comme na ali bandia comme na nani te Joseph Makila on l'a papa na te alobi Kabila Rwanda Kabila boy mais na suka bi
Agumba Bela Kabila à 45 degrés. Si quand alobi na mona na moto aboité, mais là va suivre la devoir de mémoire, il y a des suka qui va faire au funda, des Peter la justice. Abo sali ko ya lobaki, ayebisi Peter ce qu'on sala boé, et ça pas le mona musala Kabila ramisi a robo mangai. Donc on est là ko na ko yebisa. Donc bato ba ko sala makambo ba lobaka. Na mona ki akomaki sénateur nani président du parlement Mbosso akomaki ne touchez pas à ma bounde. Na simba ki yango na simba ko kanda mu mais lelo ya bimi candidat donc on mona makamba donc ngai place tanga on na pouvoir en Afrique donc moto en Afrique ba ko tie place pour soit tie akomi alati mbala mo sentiment donc akomi ka na sa na ngai mais ezala ba tu mususu ba tie ba lobi bon ngai na me makaka muke ceux qui la diriger ba toi ba c'est le bureau définitif ngala ki la ngai na mona on ba moi mboke bili to ça un exemple roi Mandela petit fait 7 ans de prison. Mandela sera bimi à kokangama na pouvoir. Mais Mandela bimi bo asalika quelque temps à 5 minutes d'émission. Donc à Kenya dans le coup, il y a un moment bon, si ko suki ba tu photo wana. Na mona publier na ba réseaux sociaux. Ba tu ne touchez pas à ma boune. Ba tu sous oyaye après si candidature. Au moins dans la misambo, yemo ka sambo. Donc ami sambo c'est bon. Na lo ba ka faire pour ngai na lo ba ka na contre na ko ba o ya sembo de ko ba peuple. Ma peuple va yoka va mona que Batumingi va y aller pouvoir te va y aller d'intérêt personnel. Donc au moment où tu as Aminata, on n'est pas postulé. Aminata, il n'est pas postulé. Mais la mission, et ça passe. On dit mission va te combat. Là ça la combat pour la peuple. Nathan a intérêt, le son a intérêt. Mais n'a rien à dire dans donc il faut tous en esprit le rôle de Mumba. Tous en esprit le rôle de Tshisekedi. Tous en esprit le rôle de oh bandimi ko sacrifier vie d'abord au Flandou. Makila le tandi pour la mort, ma boy que Alina, mieux au coup pauvre, mais qu'on s'en est. Homme le plus célèbre du monde par l'art, par rapport à la richesse. Il y a au moins Mandela, au moins Thomas Sankara, au moins donc bateau, Koufa, pour la honneur, Che Guevara, abouni l'intérêt à la peuple, abouni pour l'intérêt d'Haïti. Mais biso minimum sur le 100%, nous avons 7% plus pas qui n'a pas 3% kaka. Quand on a pas bon c'est là, et on a dit bino, le long de mon bakendaki. N'est pas parti seguir la tiki. Donner la fin de Wazali. Il faut donc déjà monter on remplacer ba voilà. On va ko sala ba toi esprit que mon toi ko maîtriser bon. Parce que mieux aux un esprit supérieur, l'esprit qui domine tout. Donc et les caractéristiques ça le chrono ce que ba tout ça esprit inférieur. Donc sera mon nimbo ma ko lenga romona moto mususu. Tala moto lo la papa la biso oyo. Viens avec Baké, il y a la place où on a tout qui avec Baké. Et Baké, n'a la Kabila, après qu'on doit monter pour abattre ministre. Il y a mon niveau ça y est ça. Battre ministre, par contre il faut faire un moutou. Le rôle à moi là, a dit qu'elle a c'est Asuka. Mais quel ça gagne? Donc là c'est pas c'est que c'est pas l'intérêt mon ko na motema abinga be na eko buka oyo na ngila yi ba pe na ndenge nanga. Donc il faut to bongisa ka mama lobala biso les net ngana ba mo ennemi chéri na ya Kabila. Mais so ba to ko so amoni ngala Kabila. Ba ba ko tshela ngaki photo on a fingaka na maloba ba ko sangisa yango. Ine so de ko sala yanga ba na ngapele ba ko ya ba kokko na ngapele ba ko ya ba ko mona ki tala kokko na biso mama lobaki. Donc, comme le monde modernisé, il faut que le monde internet, le monde peut évoluer. Donc, il faut que il faut que la condition sur le non, non. Au moment où il bateau va Félix, mais le il y a un moment où il y a un moment. Mais puis, il faut ferme. Tu vas déjà des délits. Tu vas soutenir le chef de l'État. Mais, mariage, tu vas amour. Tu vas mais il besoin traître mais traître mais nous sommes ne peut pas traître donc il faut que la politique le gouverneur veut que l'affaire ou la fraude il y a moi dans l'émission dans le bien un frère n'écoute canal mais que lui sont mawati aibi ba iranium ba colta ba cuivre et bon il y a dans la émission ba ça va tout passer dans mawa. Moi je suis fier parce que je suis né ici, grandi ici. En plus, c'est là l'école, il y a la classe. Donc, il y a la masse, on va parler. La masse, tout ça, on va judo. On comprend la collègue. Mais tout le monde a collègue. Azad la moto a terrain été looté. Alors que la batuma wa ndenge nini. Ako vivre ni mafu intérêt na ke na Tanzanie. Intérêt na ke na Rwanda. Donc on comprend de babilo ko na ko ba na yo frère.
dans le bac, oh, il y a livré dans le peuple congolais. Le problème est ça, ceux qui ont accusé mon c'est que ça là. Pourquoi pas accuser mon soit accusé Karaye? Il y a un il faut pas l'amener là-bas. Il s'agit de ce que c'est un Kangama. Il faut aider là-bas. Donc, pas trop terre à l'endroit. Comment on va mouiller? Batika bato à mouiller. Batika motobo mouiller. Mais il y a attend de jouer. Mbongo yozui. Ozui mbongo belé. Tant frère non dans la zone à Bokonji. Ozui mbongo ndengo lingi. Ozui mbongo ozui. Donc bien on lingi mbongo likola mbongo. Allez bisonne. C'est likola assez. Donc on a battu. Donc la justice n'est pas interpellée. Allez qu'à devant la justice. À Samba, ceux qui ont payé à Kebolo, ceux qui ont longi à Rolong, devant la justice, c'est là que nous avons mis côté, mais bien qu'on ait des cas qui ont battu, tout le monde là. Donc la justice il faut aller là-bas. Donc le problème est allé à maman. Le peu d'attendre à une autre dans les cas. Na moni babi ono des aliwana syndicaliste na légal babi ono ba fumolate tout ça la marche ba moni ba biso ba kaime Congo za lombo ba teti ba vivre na taux du jour. Mais na moni ba maman ba fumola ba maman bo tabi ah lomba ba tukuna ya boya biso e bon on laisse moi na ngandi ba bana misaka. Le problème est à bon. Au moins gentil avant kanga anya ko sala loko moko il faut abengisa quelque part ba fanda ba solola. Bon, ba pese maeli ou bien abandi pavillon par pavillon. Quand on a besoin de ça, il faut créer un trouble. Si on a un ndambo, on va côté on a yes, ma côté on va dire. Quand tu as besoin du bon ça fait mabi. Parce que état au centre de Komaki, centre de Komaki Mbindo. Centre de Komaki pour soto. Ceux qui moulent les bêtes au côté dans centre et comme il a pas foule, comme il a pas hauteur à 10 mètres. Dans le centre du coup, on a chèque et pas qu'on a la couleur. Peu côté bas ça la zongo il est le bango, il quel la bango, et ça y est à mon corps. Il fallait pas ça les bélés la dimension à ça là. Il faut qu'on attend 15 pour les Belges ça là à l'époque on a et c'est là que le nombre d'habitants va ça là moqué. Nombre d'habitants qui ça tu aura 500 000. Mais le lot on a presque 13 millions. Donc on a on va pas combien donc saturé, tout fumer continue à Congo, na Kinshasa. Donc quand même il faut pas réflexionner pas bon ça pour la problème. Mais quand on dit ça il fallait pas que la place il y a malam. Exacte ko yé nenga kariba nzela ba rail, asali ba wonzela ba rail, a bétonner rail. Ben là il y a bétonner rail. Même temps très urbanisme même ko za boka tsenga ya parce que rolé kanzani. Donc on a pas comme bébé. Bazan do pe la biso ba mamba so pe azango. Ba bita la pe terrain, ba bita la pe terrain ba. Ba ta la pe terrain mboka. Na wenza liberté wana eza wenze monene mais tala ba bateka na katiti ka libanda la biso ki ba kongole ba zwa ki sorete ka libanda donc soka teka na katiti ba omona ngati il faut na bima soko koti wakading okoti kato okoti luvu ba wenze nyoso ba oteka ka libanda moye ba tuba leka ezate ba kolo ba pong ba kangela ba nzela gouverner yo mona ka wana te. Donc il faut donc l'État à comprendre le peuple peut comprendre l'État. Donc il faut comprendre l'État peut avoir la Roussala. Donc et là on est 5 ans il fallait pas nous pas d'attendre la pavillon 1 pavillon 2 pavillon 3 ba kanina après ce ba sili sur laquelle la pavillon sous ba fungoli et ça bon mais congolais à Monica avec congolais on t'a la peine terrain hein bon t'a la peine la kanga il a fait du commerce moko ba ko benga ba ko mali hein moko obi moko ça ba moi ba t'habiter mamade dans l'époque il y a gouverneur moko boui azwanda kwa ngando na so ateka ngoma ekoma magasin ba magasin ba tina presque ça vous bwana ya kanda ba ngando na banda kwa ba ya banyama mais lelo jardin kufi kwani ba ndimi na bango bateka na bango ngo yaki gouverneur moi il a 2004 2005 aka soda si j'ai trouvé il faut aller liwanga bateka na ba ndimi na bateka na bango donc on mona ba tu ba samité mama be ba tu ba lingi mboka di donc gentini il y a wele lipesam abe makamba ko bongisa awati tala makamba ko lekana Ethiopie mbayo etelemi ba benga ola ke Ethiopie la ke Ethiopie sima nimba ako mona ngote aya tala ne mai sombule beti nenge wile retonda awole la triomphal a ngwane keiti o ba section réserve do o ba kona ba fulolo c'est plutôt ba besoin ba fleur hein akele ki mwenza ke mona ki mwenza aka hotela ki mwenza yate ko wele ka vie gentini soko comme ce kende ki mwenza. Donc on a donc bateau parce qu'il a une vision parce que le gouverneur de la ville
changer gouverneur de la ville, il faut peuple voter gouverneur de la ville. Ceux qui peuvent voter gouverneur de la ville, vous savez bien. Gentil à côté, à Salata débat contradictoire, projet de société n'a été yokaté, il y a de cardinage. À Salane, écoutez, à Salana, pour la Bakin, la Banda, Abima, Malamoko, gouverneur, ville et à blague, gouverneur. Ah! Il balanga suka na pesi ba kongomani nyonso mbote bisika bazali na bomoko nde tokotunga mboka oyo tolongola tolongola tribal tolongola likunya tolongola likundu nde kobonga mboka soki moto olati likundu mingi na motema oko avance te omoni nga loko ebomaka ngai mpo bato bamona mabe vérité nga naza nde na vérité semo nga ka boye nga kolobelaka moto boye tala mokolo kotala président Félix bandima ete baningala toyina bango bandima ete bakamona koloba na ye don alobaka ata faili alobaka ata moïse alobaka kaka boye. Donc, c'est ça que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit il faut que nous avons mécanisme, tous nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons avancé. C'est comme intérêt à Congo. Et ça, le président Félix, Congo c'est la mission. Tout le monde a avancé. Mais là, il y a une limité. Et bon, Congo a avancé. Nathalie peut proposer à Motomo avant d'aller dans le pan, on a eu les réseaux sociaux. Ma camarade, Obama, il y a dit Sony. Et ça dit Sony. Tout c'est l'élection 2023. Tout est là, sous la gagner. Nous avons fanatique à mon côté. Nous avons à postuler à Bimi Mokozamoka, n'a pas initié. Donc, à part qu'à Canam mené et 5 ans pour c'était pour y aller qu'on a dit sauter. À l'ingénieur de sauter. La peste bâtiment sur moté, ici qu'à Bazali, la peste bâtiment sur vraiment moté, la peste bon moté, la peste de Milon alors il moté au sénateur, au Aïma, chauffeur, il y a honorable Franck. Mais malgré à comment discours, on m'a peste moté ici qu'à Zali, la peste petit dans la Djani petit dans la moté, malheur, motato. La PSI Narcisse Fédération, Moamba et MLP Mbote, la PSI va commander, moi je connais une question à Mbote, peut Mbote n'a pas de problème. Au combat de la Mbote, au PSI au PSI Mbote, dans la musicien, c'est un Sarabamou, dans la salle de politique. Ah, tu as été pour te voir à Rabatou. Au Boka, on va te prendre la ligne, au niveau où il s'en a, c'est l'amour, qui n'est pas JB, qui n'est pas ouais, attends ma belle, c'est pas un mieux. Là, on va collaborer ça, Batunio son mot, va commander un numéro de téléphone dans les alliés. Please, 243 90 266 95. Ce que Benga te reçoit. Tout le monde est dans le numéro 00 243 90 266 95 22. La bande de la dissous. Please, 00 243 90 265 266 95 22. Merci pour le mal de connaissance de ma père pour les informations à la télévision. Pour le mal de coagir, tant de topé nous manger avec nous. Mais quand vous abonnez, fait pour parler de ça, pour le mal de connaissance, c'est pour ça qu'on va là. On s'est dit, Mike, vous allez voir avec la caméra. Quand on mange, on s'est dit, on va. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali
pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso otelaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Etan Star.